Ozari ezanani Ramazan Shadari et Ozari dossier ezanini kamwena ça pour selon les informations que bakanga ke ba empêcha qui a quitté territoire vers Louf c'est Louf akobima na RDCT précisément la ville à Kinshasa tozo c'est là ba dossier na justice éternellement empêcha qui est kaka abima mboka te po alinga abima à travers Angola boyoka kala ndenge Angola pesa communiquer akoyamba kata membre moko te ya FCC oyo luka akota nzira bango sanini akendi. Bonjour, bonsoir na bandi dans sur la face laissée. Mbote na bino mbote bozali ebele. Partout dans le monde vous avez Rolanda biso par la internaute. Na pesi bino mbote na États-Unis, bino tu mbote ebele, to en Europe. Siwa mbanja. Na pesi mbote on a vu que non abimisi asali njembo kitoko état de toi. Au consommons dans un mois d'apipe aux organique qui chasse ça. Siwa mbanja. Tous les clips pour nous. Donc on a les chansons pas trop kitoko. Vous en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo et Saline de Konabino, Moïse Mokantiba Nemiso Bolingara. Tolo bate. Automesana Kosala décryptage ya actualité politique. Merci Minandeko John Mbo qui bénit ma caméra. Deko Alvi Belesir naturel équipe Malava Celeste. Cécile Mboko la fiti moi de Masiara équipe Bandeko no Subandara Tibal. Ne toloba toujours lola les ako futa simatoro loba. Nzambe abotorozaye wapi. Pour s'abonner massivement à la Voix Céleste pour na bozwaka actualité en temps réel. Après discours à chef de l'État. ONU bassin RDC et qui n'a pas qu'il y a dialogue. Dialogue est formal. Na minute tout le bas bon mané venir au sein niveau ya Washington. Il y a un émissaire, il y a SCC. Il y a un pasteur à Kekuna. À Kekosa nini bandeko. Boyeba ah. Est-ce que 2021 on peut demander aussi ça le matin. Dossier à Gisèle et Mamad Nice. Et Komi Wapi. Qui est derrière Gisèle Bella? Officier dans les années, Isa Banane. Et ça, Belema Oyo. Toko Limbola Awa. Bissona Bino. Mais dans Zalinga Morote, tout ça est nanani. Tout Zalina, l'enfant terrible, où Azali mon cœur va communicateur. Naïni tout ça, la décryptage, actualité politique. Ce qui tout même langage, n'a pas beaucoup bende. L'enfant terrible, bonjour. Bonjour Antibal. Bonne santé. Ouais, très bien. Santé ça bien. Kande Boumona, Angola Nzambe. Nyon seli kamala. Ok, santé ça bien Angola Nzambe. Dossier à Gisèle Pelana, maman Nabiso. Maman Denise la première dame et comme Minesikani. Moi qui viens de communicateur Osukia, Bargime Zangibino, expliquer Badeo Bazo, Awa, à Solan komi wapi. Non, Antibal. Au démentir, on doit te former, au moins c'est comme César Solo. Antibal. Expliquer Batou, Bino Boza Batou, pour communiquer pour Nabaou. Antibal, si on peut le dire, normalement, la logique des choses, dans un communicateur, il y a IDPC, et non il y a présidence. Pour nous, le Bilamorambo est le président de la République. Mais toucher le pouvoir, non, il y a un envie. Toucher le pouvoir. Tout ça, on doit intervenir. Les Cambouans, ça peut être formol, qui mouté à Mabé. Tout les Cambouans, c'est logique. Tout ça, on doit intervenir. Mais bateau, baza mieux placé au Bilamorambo, il y a un bon la présidence. On est au le Bilamorambo. Mais le mal les anines, le mal les alliés. Dernièrement, l'émission n'a autant le banc à na Congo, bateau bakomi ko salir, bateau na ningi mobo ya Mabé. Bakomi kozoba vidéo ya mutolobi boye malobano esilité bakati pono luka ba intérêt na bango. Donc maman Denise Nyakero azali femme légitime o ya chef de l'état monde entier eyebi.
côté pe maman Gisèle Piana ce qui abotaka na mokonza mboka eza ba vie moko ezaki en dehors non pouvoir ya chef de l'état mais lelo mokonza mboka akomi mokonzi ya ba institution akomi garant de la nation il faut respect na quand même ezala ezala ko bilo mo boue opposition ceux qui muté amabe ba jouer ba beti nango déjà na ebisa batu bazala bon calme ba enquête et salama mais mon qu'il est à toi Eric Ileng nous il dépasse pour ça facile au diaboliser. Non, so bien comme quelque chose à prendre en respect. Non, Eric Ilenge, koloba makambu ya Eric Ilenge, koloba makambu ya Joseph Kabila abotana mwana Didas Pembele, eza ba réalité. Aboti yango avance wa pouvoir te mais azui pouvoir. Mais ya Tshisekedi tolo ba c'est réalité. Non, réalité. Moi l'éléphant toi là moi c'était benda non, oh. Moi na mokonza mboka ebonga botama ebonga botami le mokonza mboka azui aza pouvoir boka boti na mwasi mso aboti buter. Mokonza mboka azaki dana ba vie na ye. L'air à moni a eu responsabilité mon et sengi a soukola pe façon d'être naé à l'axi ba tout moi sinanga yo abupia oh wana muso atikali wana akomo dépendre de la maison civile yé aux sous direct na chef de l'état au moins que na téléphone privé mais moi je ne pense pas parce que maison civile les ana pour nous traiter ba makambunyo sur le chef de l'état ou ezali privé ya yé donc c'est ça bande ko ba zongo pe na actualité monter ya ko comme mango sopé marketing et ça ma vie privée naie donc toko zoa le devant te na vie privée na omoni et là au mobo artiste musicien molobara soko eze loko ba congolais ba banga raté loko la vie privée abatu ezati le loyo oko zalo kende na ville omoni oye na mutu ko lingo par komoni batie ba panneau moko babi parking privé ya mukolo place obo omono respectant aucun luki place mususu mais vie privée ya mutu bat ba comme au parc ngoka oye ko parquer na vie privée mutu sans pour auto tout na na vie na et là ça la passe ya chez nous les Congolais donc le mal ya ngona donc Antibal makambu ya Gisèle Pela makambu ya maman Denise bato baza mieux placé en Lubango baluka ba Christian Bosembe bat bali ambo na présidence biso objectif na biso to pesa pouvoir là to pesi pouvoir ba négliger biso baki pasu bisoté rentrée scolaire en gros babengaka biso te bakipa biso te kaka so matinée tokei toyoki makambo oloba so idps aza mposa mo population tosali bango mosala tosala biso babouriette nde tozalaka totonga ndaku bato bakoma olala na kati biso tikala libanda tozoloba likolo ekita te seke mata te donc biso tu totala kaka 2023 mwana biso mpe tonéglige te idps aka mwana biso tozala na ye kaka. Ok, merci bien tout pour la 2023 alors avant de continuer dans l'actualité moi nous présent en quatre parties na bino les gens va pionner soit pionner on sait na kabunde kabuya ba kende bio IDPS va pour ça la raté kuna pour on ça nini eloko wani aka théâtre so bo singa na kabundu na kabuya ba kende pour na article 26 c'est que bo singa na chef de l'état za sous candidat en 2023 hein babilo mususu babilo toko kota na makati na ngote IDPS ya au monde IDPS et ça reparti adhésion te IDPS ça parti à masse nenge batu bayaka na ndepe batu babimaka bango moko na côté IDPS na fiche d'adhésion na yaka na sentiment nga boy na CPA nga na histoire parti wana ba parents nga ba encourager nga ba bitika sala liti na ye nga na IDPS so pe nzambe wa zo bongisa pona na IDPS e kokisami pe ka lokwa ba vanti donc c'est ça batika ba rimer wana ba okendo wakenda o biso bato aboye papa iriachi à parti etika la iriachi à parti mutu apesaka bato wana ba dirige le parti confiance ezali Etienne wa Mulumba ba wakenda tu ba ala awa si on peut se le dire photo loba pourquoi tu sais que dans le mois que tu n'as fait faut qu'on a ratanga ko message ma kabundu po aza secrétaire général ya parti ba mi tuna question wana ti ba mi tuna question wana et puis selon nini statut na biso parti mokonza mboka nenga zawana azui empêchement définitif te azui empêchement définitif te empêchement définitif ezali wa soko bu eye awa toke na congrès poto misa président siko azui empêchement définitif te azali nde engagement mo ezo permettre te aya lisusu na parti et puis engagement des définitif te azala ba mandat ici là siko lebi no bito ke na congrès tolongoli comme président siko na no représenter IDPS tala nga mon Dieu papa babilo merci eza blom susu ok merci to continue ayo kate to siko na vivre vraiment ya si je na bengise bino premier article to tanga biso na to lingai yo ils attentifs le pasteur Eric Senga de l'ECC en séjour aux États-Unis où il devrait être rejoint par un dirigeant de la SECO Abbé Chole n'a pas ça par révélation un mois bande konde bo Antibal
Antiba azangola zaka mai so biso ngano zo bi azo be la kota tembete na so que non ils avaient prévu show lena Katumba kendo États-Unis bande ko bolanda article na bien non posé invité dans ma question les pasteurs Eric Kisenga de l'ECC en séjour aux États-Unis où devrait être rejoint par un dirigeant de la seconde entre parenthèses Scholl pour des rencontres avec quelques personnalités politiques américaines proches des lobbyistes payés par un leader politique congolais, Katumbi. Bandeko. Voilà le premier élément. Deuxième élément. Binonde, pouvoir bien comment vous allez menacer. Ok. Deuxième élément. Sénateur moko américain a commis Mukanda. Na Mukanda lobini bandeko totanga awa. Pe antiba lo bagana ba preuve pièce ba pièce ndenge venanga veka loba. Na sala ni nango awa na petit un sénateur. Sénateur j'espère que awa na laboratoire na ngai banini ese belé sénateur wa ko Mukanda aloba nini azo senga Tshisekedi a dépolitiser seni après Mukanda sénateur wana département États-Unis ou abengi substance romaine yeska ba tetaka makameta ya Afrique ba pesi ordena ame ambassadeur Jita o bato ya lamuka ba mona ke proche Tshisekedi babi kende o pesa message e parti Tshisekedi mais en tant que nde bazana fati apesi message pas fati te mais akokuta na mboso avant kokuta na mboso ba ne de pas Katumbi donc c'est eloko aussi Katumbi qui a joué ça akepa mboso apesi mboso message oyo département apesi mboso aziango apati Tshisekedi voyage ke États-Unis omuna landa ke tina nini a remettre o lelo on de toloba awa délégation ya SC bazakunda awa la sholi na kati wana ba osenga nini il faut dialogue où ils la piloté par l'église catholique mais pour na eloko e simba donc et il tout comme les 36 mois septembre si Fayulu le 29 a réussi à mobiliser la population congolaise du banda belé donc directement c'est nos cartes na bango to zone in esprit le 19 septembre parce qu'au monde en 2016 la communauté internationale senga to qui na vrai dialogue bo ya Chicha Betara au 19 septembre bana bo wande na bato ya Tshisekedi na bato ya pouvoir na bato bakota ya pouvoir ba tala bomoni nous sommes les occidentaux ba pays biso to tirer ba intérêt ta kuna bato ya population mobilisée et senga ni on va dialogue pour nana za crédible c'est la 5 alors conseil c'est une question dans les 5 ok de lobbying na États-Unis pour un dialogue ni ko eza opusana sono bakanu na ngai kadima semaine to ba déjà baza ko intervenir yo attaque mon ka ba communicateur ya parti au pouvoir na bi ke question eza mulai mais ni na lo bo comprendre bino bo se préparer ndenge ni bo se préparer pour na le tout dernier carton de Simbate. Merci Antibal. En tout cas, bateau Borlandanga bo tirer attention mingi na marambo na lo ba par rapport ya dossier o. Antibal na landio bien, vous savez, la politique tous a ba piste des solutions. Oyo wapi notre président Félix Antoine Tshisekedi à travers ba partenaire naye baza ba piste de solution na marambo nyos o lobia. Oyebi l'air kadima abimaka na vanda boye na sepena na bia bakoi na poule na biso na piège. Pourquoi na loba bongo na yeba ke non aimé ma crise mais Antibal yeba ngo eloko nyonso o ezoya en dehors ya makambu oyo na o États-Unis azo sala wana eza na avantage ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi on a bien avantage na ye avant élection biso tuna bino toyebaka toke na transition sans Joseph Kabila mais manière ya okota na transition na sans Joseph Kabila ezalaki te. Pourquoi
bamanda kozela Kabila boya maponami bafandisa biso na dialogue mais quand on peut pression tellement le cas qui Kabila ndima maponami apesi biso pe d'offert malgré tout bokonzi ya mokonzi mboka eye konzi mama mais ezaki batu bamanda ko croire na ngoti biso moko nous les parlementaires debout ba communicateurs de le début tobaki et là quoi sa transition sans Joseph Kabila. Donc transition sans Joseph Kabila bomoni pouvoir ya chef de l'état pendant 5 ans a travaillé dans différentes plateformes côté bato alamuka côté bato nini baye tout au bomonio et salama. Maintenant l'État-Unis d'Amérique a fait Félix mandaté même mission. Au monde marambo to eleko babara l'histoire se respecte. Natanga Mobutu bato ba olandanga ka le banda ka boyi. Si Mobutu abete elango 32 ans kaka boyi. Kaka boyi. C'est quoi no mona wana? Aza pion ya opposition pour no lukela ba okop na 2023. Opposition na ozo mona wana. Eza déjà ya repanzana eza divisé. Batali sikoso totike élection esa manamboka oyo Tshisekedi ozwa majorité. Na ndenge azalaka so nga seloko a contacter biso bengi biso so sengi pe mosolo bimatolier tondimi eloko ngonde assemblée koma so to bito perdre majorité et ezali souté. Donc dans ce cas là peut perdre ke bunga ba ensemble ke bunga donc politique o Tshisekedi dans la cas biso lobaka une fois IDP au pouvoir ba parti nyonso wana elimo. Donc pour elimoité biso il faut tokendaka na esprit ya ba dialogue. Donc esprit ba dialogue la skoye bisanga na ne bénéficier non. Yo so mona na dialogue bovandi babité président yo comme premier ministre fallu comme opposant zala liboso. Jamais. Mais Antibal élection en 2023 ezalati. Makambu o Tshisekedi abongisi pour population ndima na fin ya mandat na yi. Nde bango moko ba ozala juger na makambu wana. Wana na ebisio kanga data lelo. Élection ezala. Élection ezalate, eza un avantage à chef de l'État. Pour y comme toza président de la République. So ba na dialogue bavandi, ko vanda bavandi bou peuple siko otala. Donc yo pona ko yo vanda pouvoir pour ça la biso boy. O pona ko za pembe na Tshisekedi po boy. Donc wana botika la siko na jugement ya peuple congolais. Mais en dehors ya makambo na news tout, les Américains, même le président Félix ba makambo tout ndenge le kakio, ba yebaki carte ndenge nini ezokeni. Ce que moni babengi ambassadeur Michael Mer ake ko pesa mboso. D'abord faut yeba chef de l'état bake ozana même ici na makambo etaliseni. Dossier comme wapi na ensemble. Si on peut se le dire, faut tous clair Antibal. Yo lingai Michael Mer a web sa on Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi mutu azo sa makambo ya seni? Jamais. Ya zali garant de la nation avandi. Bobi misela ngai candidat seni. Confession religieuse babandi potopoto na bango. Selon la constitution, il faut son assemblée nationale. Si on a assemblée nationale, place au côté garage yangwana. Allez, partenaire peut intervenir libanda. Quand intervenir, est-ce qu'on est satisfait? On est satisfait. Automatiquement, mon numéro 1 à Bango a représenté Bango ambassadeur Mike Omer. Ne Mike Omer a eu document comme Mona Mbosso. Mbosso si quoi va réagir tellement document ils ont tout à mon kondiamboka. Yangwana yaki ko présenter mon kondiamboka talabo. Donc c'est ça. Antibal ezelo oyo eko comme ça batuti. Et puis ba diaspora bato bozora chimie bobangela ngote. Mokonza mboka Félix azano na pouvoir, azano na tembele. Point important, élection ezala te Tshisekedi kandaza na pouvoir. Et puis ba mécanisme wana ono marche nini. Faulu okoka biloko na te poza bato te ba exécuter mon d'ordre sur likambo ngesingi. Wana ezalaka IDPC. OK, merci on a malobe uche pa na yo. Tokoti na dossier Moussous. Il serait S-E-R-A-I-T, il serait au conditionnel, aux arrêts. Et Zanani, Ramazan Shadari, il serait. Balobi, Shadari est aux arrêts. Dossier Moussani. Quand on ça pour selon les informations ébiquées, bakangaki ba empêcher qui a quitté territoire vers Louf ou c'est Louf. Mais elle a dit il serait une boza ba communicateur dossier on coupe niveau. Bon, dossier Chadar ça il faut que ça ba Chadar azana non arrêté.
aza na prison ciel ouvert. Donc là dans la prison ciel ouvert akobima na RDCT précisément la ville à Kinshasa. Tozo c'est là ba dossier na la justice éternellement. Mais azana no arrêté te topé interpellé te. Ba empêcher qui est kaka abima mboka te po alinga abima travers Angola. Boyoka kala ndenge Angola pesa communiquer akoyamba kata membre moko te ya FCC oyo luka akota nzira bango sanini akindi. Là mokonza mboka o voyager batu ba ugangaka bakabili ba osele campagne avandaka te kaka kobima lokola tambola na mituka na bango lokola tambola na mbongo na bango o bango bayiba batikala omona te. Donc mokonza mboka ndeko bima ko sa ba lobbying na ba pays voisins pour notalisa bango que non RDC za la mibi ebele. Il faut pas bon encourager mibi wana ba bima ba ya mbongo mno po ba kenda mikila poto. Donc ngai etake mokonza mboka nde na zu pouvoir soki bino boyo ke la ngai te ngape na ndo yamba mibi na bino na bombi bango awa. Dans ces cas-là, bokanga ba frontière na bino po na ba voler en cravate wana lokola ba shadari lokola ba obe minako là notanga ba kombo na yebi ke toi état de toi so ba bina ngai démonter biso de quoi ba mibi no l'accepte nous ba gestion na ba. Donc baza ba voler moko vous ne pouvez pas imaginer. Donc ne bazana bazara na prison moko ciel ouvert baza en droit obimati. Il faut tous avoir un na ville à Kinshasa a soit mona na pota na posa pardon a vivre place mo boza le roi nature le roi moi zamba akena ba jardin na biso ezali awa a otambola na boulevard par-ci par-là mais azana droit ko tsama kolo libanda te alingaki akende nzela ya lufu akota Luanda asisi ne ba formalité ne ya kimoyibi ba bombi na mutu kantibal a no yebisa yo bakangi kokanga bakangi shada immigration mtezwaki bazala sikoso bazuye akosa que non alingaka bimata ndo tala batuneka na frontière awa. Donc tellement preuve exacte que non alingaka bazuye na ngambu na biso bazongisi donc de tolo babwe shada raza aza rozonga au bimate azela ba dossier na o sala grave ya coup sur coup ba dossier ya grave leur rebima la justice soko sambi malamu alongi nde justice epese accès aluka abima même momentalement azana na prison moko ciel ouvert. Ok, azana na prison à ciel ouvert. Situation ya CNI comme na niveau ni. Ni que les repoussana. Tous a toujours barreta. Tant que président officiellement tous a toujours barreta. Expliquer ban neko. To comme na niveau ni étape ni. Citation à CNI na otio lo bango awa antibal. Citation à CNI c'est pas l'IDPS nem to yebiso niveau place citation à CNI komi. IDPS azozela ba confession religieuse comme ba kokaki comme misela biso en tête à CNI et que papa Mbosso. Moi na ebité na part na ngai soko réponse ni on peut sa bateau ba Hollande citation c'est né comme na assemblée nationale. Donc papa Mbosso nde siko apesa biso soki ba ondima candidat o ba bimisaki na si confession wana Mbosso soko andimami soko Mbosso aboyi et puis marambu ya seni na ebisaka bato awa élection ezeloko ba négocier le reste on est la ba formalité. Notre président Félix Antoine Tshisekedi déjà a eu deux mandats. Ba pesi ya na communauté internationale. Là non ba communauté internationale allié na zo peser, c'est les États-Unis d'Amérique. Oh asali na ye ba nini. Ba sane ba contrat oh ba ngombalé ba yebani pour l'intérêt à notre nation. Maintenant, le reste on est ba formalité. Ya moni États-Unis za ko intervenir, Nations Unies za ko intervenir na marambo etali destination ya numéro 1 ya CENI. Donc batu baza na bango calme baza calme. Numéro 1 Seigneur Obima aozala mutu oyo ako permettre maloba kondo Etienne Tshisekedi alobara na biso que non IDPS au pouvoir ma pona miya bien et salama. Donc batu baza la calme. Quand on a IDPS to bangela ngote. To bangela ngote pourquoi Atibal bandeko baola na il faut ba comprendre le moko. Na mboka na biso volonté politique partout ezala nango eza IDPS. Okowe bisanga ite communicateur mon côté à parti Yamboka o azara na volonté le quoi ba communicateur à IDPS. So zuka ba communicateur à FC c'est pour aller quand émission boyi. Aya gaga boya kumisa kabila bu. So tay na poche na ora msusu $5,000. So ken ensemble yo moko mona Moïse Katumbi. Ba msusu bayaki awa alo azaka boye. Des jours agangeli Moïse bou a pas fouki. Mais le seul parti où ils a parti il y a état d'esprit oyo tosalaka automatiquement totalaka mbongo te totalaka non volonté ya mboka
na volonté ya parti na ngai eza IDPS na oya boye na lobeli IDPS ya deux fois pe ndako na ngelali nzala donc pour olakisa bolingo nanu eloko wana même eloko wana tomemango ekenda tina makambo etali mapona atibalo monga nde na oloba sikoyo boye bato bagangaka IDPS abongami te na mapona mina sekaka bango mabe nasekaka bango mabe po IDPS ya parti ya mot d'ordre omolika nde na émission no so na obikaka lobi biso nyonso tokutana école intel communiqué IDPS to eke kovote mokonzi ya mboka baosala vote wana okomona tala bato baye ebele mais na parti mosusu opesi mot d'ordre mpo bato babima baba pesa biso na mbongo lelo oyo baréalité komo omonana FCC a organisé ta marche mais là azali na pouvoir omona bamarche a organisé omona mnake no combattre à IDPS alati lizopo makende gazwa mbongo po papa alobaki kende lia lelo siko baromo raisonner bambongo esi ok bo attaquer justice ekita bane ba attaquer justice IDPS ah d'accord na manifestation ni oh to salima et IDPS asali manifestation te mais tout le monde ba drapeau IDPS wana oh et bon yo bien ngote ke ba lelo na Congo comment mutalati loro mo la patte yo monelo nga jeko o monelo nga bina marche wana ba organiser parmi ba jeko ba c'est quoi moko IDPS jeko organiser marche si on faut tolobela ngwati bal jeko organiser marche ba autoriser dans hôtel de ville tout na hôtel de ville itinéraire ni na PC jeko jeko sali marche ne boye bango na ba fayulu bango no so ba bore bango bona tsangu eside za ngane eside to esika moko parti ngo za lokwa cuisine mo boya biso ya mukie te tozo solo la siège ne oza kota pa di peuple ozo ba mais kasi côté na biso kota pa di peuple côté nga la rat eside ala we ngane to ba kota kasavu but te yo ba ya kala siège na antibal yango wana nga na oloba kota robo eza na kasavu bu nga za la côté wana yango na oloba na ok no itinéraire ba pesa ki jeko na gouvernement ezali côté ya boya tsangu ezali côté wana te jeko pa komi côté wana te tala omoni lo na Congo comment so lingo sa elo no mo boko c'est la IDPS auto fêter awa journée ba marti ba ndona so bakufa na permanence et monani na ba photo ezali ba on ba bi batumbi ba la exception mutuni akufi ofandi yo mo pelisi bougie na kata ndaku na lingo la ta IDPS aza posa batumbelo kone babilo mususu batika oleta ngo IDPS et salami deux fois na année eloko wana esalinga pasi pourquoi kimutema mabe dernièrement boyoka ki oh mon seigneur un cardinal bato IDPS c'est IDPS a remis 14 personnes ba kotaki ambo 14 personnes ngai kaka oh ata IDPS a lobité nga monde na vandi à la fin terrible so na eka na base na nga IDPS viva IDPS viva lobi biso no place à mutentel tala lo moto ba okita mais pourquoi bonbola c'est IDPS mobo et lo mobo boyebi que non Moulimo papa Etienne était mais la bateau annonce ba ko c'est IDPS atika organiser marche te Jeko organiser marche andeyo ya makambu na ye oyo est concerné ye son pesa la plateforme ne so les associations na yaye alobaki ba soutenir ba institution ya mboka gouverneur amoni te muto soutenir ba institution ya mboka to pesa autorisation nde asala marche ne bango ba komi ko récupérer oh kaka récupération politique et l'ora batu basali allez bazor ba koti bilora mabe po baloba maintenant je me suis compris pourquoi IDPS aboya opesa batu ba carte na débit ya mandat na biso pour soro ba pesa ba carte et belé nga bando sa ba crime na komboa ba carte ya IDPS die bon lelo ba faux combattant ba na IDPS na ba matinée secrétaire général on ba drapeau zate biso mo bato to za na IDPS to za yo déclarer drapeau pour ça loko ça ngo crime après c'est bima IDPS non IDPS bien sûr bagangaka eza parti o ba voyo bwe non eloba mabongo po to za parti mo eza masse to sangisi ba fa batu nyonso bana kati yango mona likambo tisekeli so sombiango mutaliboma akota na ndenge na ye muto mayele akota mayele ne avocat pour akota na mayele ne c'est ça antiba IDPS organiser ke loroté. OK, merci monsieur Sili maboke benda sina na reta monsieur Sili n'habite mot de la fin notre campagne mot de la fin ngezaka congolais partout aux alliés soutenir mokonzi mboka ndenge antiba bato continuer ko prier pour na mokonzi mboka azana ba idée ya bien ba innovation ya bien et ko kisama na mboka so afin que to envia sou ba mboka ya batuté. Mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 na pesi pasteur Jean-Jacques Kumba Mbote na pesi papa
Landry Foudissa Liebo, monté ma maman Koni Mbote, na Bosante Yuka Buku, bande Konyo, so balandanga, la voix céleste, na pesi bébé lay, la haine na banda, na pesi Mbote, Koko Agnès, bino nyonso, Tantine Bena, Bambote Place Bozali, en tout cas, na lingi bino mingi, merci. Ok, merci, to comme na souka, na souka émission, monsieur Bolingaga. Tolo batuto bate, automation, na rosala, décryptage, il y a actualité politique, auto yambaki, l'enfant terrible, tout ça qui. Actualité. Déjà, pas voilà, Bino, affaire à suivre. Ciao.